Bonsoir, bonsoir, shalom, nabandeko surtout partout dans le monde où vous avez émission oyo, émission Tolobelande, émission Kitoko, émission oyo Tolobela la vérité, vous avez makambo oyo le kana mokili, makambo oyo le kana famille, na foyer, au bengi biso toko yamba yo na émission Kitoko, émission Tolobelande. On a topesi mbote na papa Freddy Mboyo na caméra, topesi mbote na Guilain Kiala, topesi mbote sika ozali masolo ya mboka, topesi mbote na Philippe Découvre Tension, Anda Pipo Christian, Cédric Mavungu, Joyce Kitaba, bandeko nyonso tu ya émission Tolobelande bambote, mama Salfi, mama Francine, mama Bijou Bea, bandeko Bea Kapanga, Jid Mbenga, Totolu Kusa, Colonel boza ebele Salomo Bompo Pati Model boza ebele bakomboya topesi mino bambote sika bozali na kati ya émission Tolobelande président Frank Chamala papa Dona Kanina Titi Toko topesi mbote sika bozali bambote na bino na Serge Kiala topesi mbote sika bozali topesi mbote na papa na biso Christian Bola bambote esika bozali elongo na MC Mimi Tumba na Congo donc ntamba pambola bino toza na lisolo moko kitoko oyo toli tobetela bino na poko ya lelo nayebiki bacommentaire na bino baappel na bino ekosala bien na kati ya émission Tolobelande olingi obenga biso obengi biso na plus 81 sorry plus 27 81 450 59 94 plus 27 81 450 59 94 wana numéro na biso obengi biso mpona émission Tolobelande lisolo toli tobeta lelo ezali lisolo moko esalami na mboka moko kaka awa na Afrique lisolo oyo toza kobeta nayebi ete kosala pasi mpe koza mawa na bandeko ebele mpo tolobaka ete masanga eza mabe surtout mpona mwana mwasi masanga eza mabe masanga ekokoma mwana mwasi na ba erreur ebele oyo ye moko ayebi te mpo tomonaka mobali soki alangwe akoki kolongola bilamba na nzela to akoki kosuba na bilamba moto akomona yango azali te mais lokola nzoto ya mwasi ezalaka sacré soki mwasi alangwe akolongola bilamba te soki alongoli bilamba okomona ekomaka na bakambo ya mabe okomona na se ya masanga makambo ebele mabe esalamaka na kuti ya masanga yango omoni toli tozopesa lelo ezali kaka ozala mwasi ya libala ozala mwasi ya libala te yeba ete masanga eza mabe surtout mpona mwana mwasi landa lisolo oyo tozali kobetela bino ezali lisolo oyo esalamaki na mboka moko na Afrique tokotanga kombo te ndeko wana abengi biso alobi frère Blaise Nzinga likambo oyo esalami eza likambo ya pasi omoni na temps oyo ya confinement oyo na temps oyo ya ba lockdown oyo tovandi na bandako bamisusu bazosala te tala likambo ekomeli ngai yango nalingai kaka na solola na yo likambo oyo ezosala pasi vraiment oyo esalami entre ngai na chéri na ngai oyo naza koprepare un jour na bala boyoka lisolo ndeko mobali oyo aza na chéri na ye bavivraka na ye bazalaka na ye ndenge kaka makambo ekomba bato bakoza mpe bachéri bafamille mpe bayebi ke oyo avivraka na mwana na biso parceke na ndenge mboka libanda tokomaka topena biso yango normal ya donc ndeko oyo bapartageaka chambre na ami na ye ndenge ezalaka kaka aza mpe na chéri na ye ami na ye mpe aza na chéri na ye bato bayebi bapartage bachambre na mboka libanda boyebi kaka ndenge ezalaka esali ke wana mpe moningane mpe chéri na ye aka kotala ye oyo mpe kuna chéri na ye aka kotala ye na batemps oyo misala eza susu te wana mosusu azosala te wana mosusu mosala na bango eza kosala esali ke ntango bazongisi bamasanga awa bamasanga ezongi bato bakomela songo masanga esali ke ndeko mobali akendaki mosala a partir ya mosala chéri na ye abengi ye alobi na ye non ndenge eza boye nazobongama na ye namona ye mpo tomonana mpe kala encore mwa bamavume ezongi mwa ndambo na ye atomona na ye abi non naza na mosala ma ye problème eza te koma ozela nga ti ba 16-17 na okoma comme ça tokutana bongo nakende kotika yo ndeko wana aza frère amelaka masanga te amelaka cigarette te bolanda lisolo ndeko na ngai papa na ngai Freddy Mboyo ve na ngai Claude Mabaya ya José Lotoko balobi bolanda émission oyo ikotela balobi bolanda émission oyo bana ya mboka ya Cape Town bolanda émission oyo balobi émission oyo ezali masolo moko ya bien émission Tolobelande ndeko oyo ake mosala na mosala chéri na ye aye kotala ye pa mwasi na ye
et pas ya ndako na ye azaki na musala abengi ami na ye na nani azoya kotala ngai comme ça azela nga nga azoya atikaye kozela ndeko pe na musala bu ere koki asala ata azonga te azongi ayo koma ba 17h30 akomi na ndako akoti pe na ndako bapartage la chambre bato bakolo ndako bazali akoti pe akolo ndako pe mabelo kote bayebi ki aza chéri na ye ayaka kotala ye akota na chambre bo aya kuta chéri na ye ayi kotala ye alali na mbetu kwiti ya masanga na ndenge moko akosakana te abouge boye kutu pongi asala boye pongi atuni amaradi na ye me nde nini alali boye o te ozomona te babute ya masanga eza likolo ya mesa ayaki akuta yanga na bamela masanga nde yango wana mpe asengaki amela napesaki ye abe akoki ta basa mosusu nde napesaki ye mosusu nakusumaki ye mosusu amelaki me nde nini yo ngai naza tokopesa mwasi na nga masanga koyi mwa discussion oyebiki ngai namela masanga te ngai namela masanga te sheri na ngai otala ngo opese masanga ndeni ye kutu pongi ere alalaki eyebani te kwiti abisiko na okezongisa ndeni na bakwiti ya boye masanga ebonga na osala ndeni yo aza sheri na yo aye otala yo soki akuti ngai namela masanga esi ngai na boya kopesa ye bandeko na ngai lisolo oyo eza pasi moninga malamu na mokili azate moninga malamu eza kaka nzambe bolanda lisolo oyo bien na bokebi nyonso moninga malamu eza kaka nzambe kotiaka confiance na moninga te moninga malamu eza kaka nzambe tiaka confiance na epai na nzambe yoka lisolo oyo yoka lisolo oyo Mark Nosa yoka lisolo oyo Christian Nosa babibo yoka lisolo oyo ezali pasi mingi bozimbo yoka lisolo oyo tonton Salumu yoka lisolo oyo mama Jina Semi babi yoka lisolo oyo eza pasi na motema ya na ngai Aimé Dola Ilunga mama Sylvie balobi boyoka lisolo oyo ndeko wana akoti asiliki kosilika siliki aketi na ndako abimisi pe kolonda mais ndeni boko tika watu abili ba mbanda chama biso ma minuto yebite mal basiliki na bon amenga yango normal ayola musa mwasi ayola mukana na kwiti o siko beto osola ndeni bonga mana ketika yo mbala bengi taxi zuye mbala pake utiketi pa na bango pala wambe wamonika mwasa ye akoti na ye watambola kina mwa ndambo akoti pe akipe na shamba alali na kuita masanga na ye wana na ba ba bebe te kuita ngena makazi alali na ye pe frère pas zongi na ye ayebe na ndaku ayisi amina na osali mabeja moko sala bongo ngesa mo disema taka na frère abomine ka moto ebi na pa kenya musala izongi nango po yaki na be musala chéri ni pa yaka be otalera asimba rapé chéri na ete nikola ngai bolanda lisolo oyo namana na mboyo balobi landa lisolo oyo eza pasi mingi ndeko mwasi komena masanga ti komena niveau ya kolangwa ata olobiki na mekaka me okoma na place moko okomela ebele ekozala mabe mpo na yo bolanda lisolo oyo ndeko mwasi akepa na bango afandi mikolo ekendaka te ezokende mikolo ezokende depuis mpe jour wana ye mpe na chéri na ye bakutanaka susu te me basololaka na bafonde ezala bamama misala banini soki abiki na oya jour bembala bi te koya te nga aza bisi zela jour oyo na ozala off jour na osala te nde na obenga yo oya na ndako me naza na osala nanu mpo balockdown oyo tozalaki na bandako me sikoyo na osala fo nasala nanu me na osala sinya basola na bango bia problème eza te kanda te nini te bandeko na nga boyoka mama ya likambo ndeko mwasi nzoto ekomi kosala ye bamba malaise ndenge ezalaka kaka soki eloko yango elingi ebanda memo boyebi aboka tout bien ta abengi chéri na non na to sentir bien te mo ba fatigue mo ba nini mais talaka temps oyo tozali eza bien te soki toza bien te fo okende osala nini kende kosala mwa ba examen banini ndeko mpe abangaki na eti ndenge ezalaka kaka abi te na okende nga nini te me nabenga kaka ndeko na nga moboye ayeba mwa makambo toyeba nini tokosala ayeba ndeko ndeko na abi te na temps oyo kokende mpe hôpital eza mabe me tokende mpe hôpital ya ndeko na so mombo ya congolais eza na wanka pembeni awa tokende kuna mpo hôpital mosusu na batemps oyo ya bakorona oyo bakoya babeta otonga oya basala so bandeni bayokende hôpital ya ndeko na biso ya congolais bakomi kuna baexplike nde eza examen mpe batala be mwasi nzoka zemi ya 1 mois zemi ya 1 mois mwasi abandi kolela ayela nini ayisi ninga na bita olela nini ote me ozala zemi ndenge nini nga kutu na nani wana na chéri na ngai tobimaka na biso te aza na frère ye alobaka kaka tia kobala ngai aosimba na ye nga te azalaka neka bisi na mosala na ye tobimaka mpe na mobali mosusu te mobali azalaka na ye ezaka ye kaka nde chéri na ngai nayebi na fere mibali te ya solo ya bongo soki ozemi ekota ndeni oyo nazoyeba te soki eza nini moye mpe akeba na ndako mpe eza nanu te azwi mpasi ya nini abombi
deuxième jour troisième jour abengi muninga na bitenga na mona likamo moye to sepela mina ndako kozala mabe po bayebi ka frère wana sikonga moni to kelongolaka azemi longola azemi ya ok ça va problème là te to keneka pa docteur wana alongola zemi ba kompe kuna bu yo salake docteur apesi be bablo ne ezalaka akende esemelonga akebo esimbite epesi mo retour bu ayo zonga do tabino ndesa boye kubanga te na transfert na hôpital moko mais ko ya kaya zemi ba osalo mabete donc ya problème ezate batindi famille mama batala be mwana de paki ndaki depuis tongo azongi te ba luka moya azongi te na poka ba benga azongi te lobi nango na tongo ba bita ofuta ndo luka ba bengi chéri na binata azapa na ngati apana ote ndenge ni nale mamui mwate ba njuko luka luki ba luki ba mwenga ba mama ko na msu bakangi na hôpital ba ndo luka ti muninga na monika mwate sali pasi ayesa ba ndeko na te lobi to bimaki na ya senga zo to bien te akenda na hôpital nga kantaki azonga gi mais azonga kiti na hôpital ni hôpital ba e pas docteur wana ba ndeko na bolanda histoire o eza pasi soko olingo bengo bengi kana numéro na biso wana soko olingo pesa conseil bengi kana numéro na biso wana plus 27 81 450 59 94 na yebisi bino esali somo lisolo oyo na mboka moko awa na yebisi no ndeko wana abamemi bandeko na bakei bakepa docteur bakoma wana docteur abite mwana na bino ayaki awa mais to transféraki déjà na hôpital mosusu hôpital ni hôpital boya babengi pe chéri na ye chéri na ba problème ya na koya bakoma kuna boye bakoma bino ndesa be mwana oyo azali na zemi alongola akenda kolongola zemi mais epesi ba retour nde ya mwana moni loko ba papier za ki mwasi na kolongola zemi ya mwana moni loko le compliqué ya batini biso to do traiter teba nini to ko sala po ayoka bien alongola zemi ya batini to zema nani azolo bana même makasi za susté abika non na zeba te zemi oso ekoti ndenge nini ngakuna nani to bimanga na biso te boye mo bimba te bongo skoya okoma na zemi ndenge bayo benga peut-être ne sala ka mwasi duma mobali na ye non to benga ka mobali aya lo ba fete yende nya ko sala ba bengi mobali ayeko ya wana boyo kalisolo ndeko na ngai bandeko na biso basi botala sika botomema bandeko mibali pe botala sika muninga no mobali asali mwasi asali ndeko mwasi donc tout ça pour bandeko mibali te tout ça pe contre ndeko mobali tout ça pe pour ndeko basi te mais totala mabeni yo sala na mokili na bato to dokutana na bango moninga malamu ezaka nzambe ndenge toza koloba toujours ndeko mobala ye akuta mwasi na hôpital ebika ka sema sala ngoli zemi pesi retour akondi mbala mo changer problème nini oh non yo ndenyo bo sente mwana yo bo ngala mwana na bino depuis to lingana na mona nzoto na ete ye mo kaza wana botu na ina na mona nzoto na ete to zaka na normal ma mo bozo ebisanga o ngala yebi ngote o yebi ngote ne na yebi ngote botu na bien batu niye mwana est-ce que te makambo ya solo beza solo ngana de tikala mate bon zimbo jongwa na bise kalisa ta place mo ke na kitoni lo mo te salamela yo ndesko mobali mama esprit yo zo ngabite ngana zo eba ye jour moko na début ya mois passé na yebi ke ayaka na tala ngana ndako ngana azaka te na musala mais na yaka okuta na kata ndako alali ya na mbeto azaki na kwiti ya masanga bandi ko boyo ke sika masanga memi ndeko na biso ya mwasi mokilo pasi mokilo compliqué neka ba yemba na nzembo ndeko oyo tangu nde mobala lobi bongo alobi ki non ngala yebaka ke ayaka na ndako na ngala lalaka wana hôpital ba docteur bazala expliquer alalaka ngana yako kutea kolala meli masanga mengana zalaka te na absence na mta pesa masanga daka camarade nanga na yebite soki loko moko salama na sima wana po ngana yeto tikala kobima te ya solo ya tata lui non eloko ezali ya sérieux photo ke ndeko luka mutu wana ndeko langa na yebisi ndeko mi problème nde mwasi pe siko esprit na ye kozonga partir wana abi oui na zoyeba ke donc depuis na kenda ba chéri na ngati lelo na kenda kuna des jours asuka na kenda kuna na yebi ke na kuta camarade na ye apesa nga masanga na mela mena yebi te nini oyo salama na sima monde mobala abi ke non okoma kana kuita makasi olala ka déjà na mbeto ngana ka kuta ya kolala ngaku na zwa ti transport na kezo soti pa na bino mais te mo na kuita oyo ko yeba ka te ya solo wa non ba benga mpake mobala ndikola nga na yebi sio balandi mobala fana na ndako te ma ba lockdown ba osala ta monika police ye bakangi non ndeko to na besoin na to kene na hôpital o problème te to kene kaka ba na camarade na wana na yebisi bino sorry ba ndeko na yebisi bino ndeko wana bazuye bakene na hôpital bakomi kuna ba to yebi ndeko mwasi o na yebi aza chéri ya camarade nanga est-ce que zo belo mo sala entre yo na ye o te loko te ne te habite yo zo bateke ndeko ayaka na ndako ta mbali na ye boyaka ka no mbali o ya na yebi ayaka zaka mwa pasa ayaka to fanda kana ye akutanga na omela masanga to mela masanga na ye o mela masanga na ye ndeni ni yo muninga na zate yo komisa mwasi no tina niveau ya olangwa masanga
moi ça kamba notre niveau olanga masanga o te yemo comme talingaki mais si on a minto ala na zemi ya ba bana mobali mon côté parce que zemi o ya place action ezoye banate c'est que yo langu saki masango mana o te na dimana ete o OK ça va pourquoi mais ça te le roi dans l'hôpital ba police va fanya tout va fanya le roi dans l'hôpital ba d'autres ba bino photo ça l'examen ya makila encore zemi o tikolongwa to ko ça l'examen ya makila kaka ya ninga za na zemi wana parce que moi ba symptômes on est ko sala to sala moi examen ya makila poto yeba soki eza zemi na parce que déjà makila na ye na oya muto ba na déjà au sangala parce que azu déjà zemi ba ne ba docteur ba mo ba moto ba tout ko ba mo bien te poto yibi na mingi te ba docteur ba mo ba bindeni ba ko sala ba ba kita zemi na ye de ba sali ba examen wana papa sali ba examen ba yo comprendre que zemi eza ya ndeko oya mobali donc ndeko ya mobali amesaki mobali kamwasi ya kamaradi na masanga ndeye tanga meli masanga wana abimi na ye bandeko basi bozala mayele bino bozala oketala moninga na yo oketala ka mobali kamaradi na yo to oketala mobali na yo oketala chéri na yo okutani na mutu mususu apesi masanga apesi biloko meli olie ezala biloko olie ezala masanga na absence mobali na yo zala mayele mpona kolia yango po oyibi motema ya mutu te nini akanisaka mpona yo botika masanga tala niveau masanga mimi ko na biso mwasi na hôpital lelo oyo to yebite soki akoma na kanini kana yeko na niveau nini to yebite ndeko la ngai mwana mobali afani nye ayeko ndima bino na salaki yango bolimbisa ngai ezalaki kana volonté na ngai te tanga mela masanga wana alale na mbetu position na olale la bien te nde salaki na sala ona salaki mais siko lelo oyo na zemi tala niveau oyo akomi na bisio bakangi ndeko na kasho nanu bakati makambo to bazozela nanu eta ya mwana wana ezonga normal ya mwana ndeko na ngai na ebite oyo aza na conseil ya kopesa frère oyo na ka oyo na problème oyo komelie soko za na conseil benga na numéro na biso plus 27 81 450 59 94 plus 27 81 450 94 obengi biso pona volume de na biso to ebisa bino suite ya likambo oyo komi na niveau nini pour ndeko pe oyo malgré abalaki ete malgré alaki chéri na alaki fiancé na ete to meka kopesa ba conseil oyo ko sunga ye parce que bazuli ata embele badaki ba chéri asa mwasi ne oyo ko préparer pona ko bala donc to pesa ba conseil to consoler e ko zala bien benga biso komela biso wana émission na biso to lobela nde to ayika pona ko lobela masolo oyo to yokaki o babengaki biso soki pota na likambo bengi biso to ko lobela yango to pesa ba mbote na bino nyonso. Merci na nyonso balandi ngai merci na Fredi Moyo na caméra to boy image mona na kasika te boko mona ba image ya émission to lobelande tika nzambe a pambola bino nyonso. Merci ya Christian Bola, merci Maître Mwamba, merci na Ibrahim, merci na Gilen Kiala, merci na bandeko nyonso to balandi émission to lobelande kolo a pambola bino tokutani mbala sima na ngonga oyo bye.